Moi, témoigner pour Nayo, alobi, banda bozalaki na maison mère. Tant bozalaki na maison mère bino nyonso. Ozalaka chef na bango. Yo ndem to rappelé nga so manga moza lokuta to ya solo. Abi ozalaka chef na bango na maison mère. Yami balé, ozalaki na longueur d'avance. Global Télévision, Trésor Moscou, en tout cas vraiment la femme qui a Global Télévision, on a aussi maintenant nous allons merci. Global Télévision avec Émero Trésor. Merci vraiment, merci. Et Talara, tant qu'on a été mis dans nos Alara, grâce à ton travail et puis merci encore. Moi, témoigner pour Nayo, alobi, banda bozalaki na maison mère. Tant bozalaki na maison mère bino nyonso. Ozalaka chef na bango. Yo ndem to rappelé nga so manga moza lokuta to ya solo. Abi ozalaka chef na bango na maison mère. Yami balé, ozalaki na longueur d'avance na ebombeli, même ya osala makambo. So boyoka bino nyonso osala eloko boyo, yo zo devancer toujours. Osala boso ninga et puis ozalaki mobombi mboko, bomba mboko tina chaussette. Alobaki yango. Bill Clinton. Macintosh, Bill Clinton, la bomba mboko la chaussette. Ah, bio bomba mboko tina chaussette. Na mona muta bomba mboko tozo kenza. Expression d'ailleurs ko kenza. Non, en fait, à toi, Bill, à lobby, Marambo, ils ont moins vrai. Parce que, mon état, on toujours voyagé pour la première fois. Mutuna Mutu, à Vivaka, à Kendaka, n'a pas projet, et surtout, au moment où il faut y aller, c'est quoi, outil, n'a place aux Okende. Alors, n'a pas n'est qu'au moment, n'a place où n'a outaki, n'a place où n'a pas au Kende. Donc, on a Kendaki n'a pas détermination. On a pas qu'il faut na salaboy, programme n'a pas fait salaboy. Donc, na Kendaki pour na Kendaki ka oulé, Kendaki oulé à foufoute, c'est moulté. Na Kendaki te, na sala, na mona elengi à Europe te, na Kendaki na babit. Et babit, ezalaki yango wana. Et puis, tozalaki belé. Tozalaki na babit wana. Même lui, Bill Clinton, azalaki na babit na ye, azonga, biso tout ozonga bien, tozonga bien. Artiste ni nazonga mape. Biso nyonso. Et, nazo remercier le sous na landa ke miso ya. Baki, il fallait beta, arena ya monene, oya 40 000 places. Mobilisation et salami, publicité bandi, ba journaliste bazo kende, yo moko po salara descente, pour la communauté la biloko nyonso. To la muka kana tongo moko boye, arena wana, balongoli yango. Et loko nini le cas exactement, pour qu'arena wana izalate. Ozaka la problème avant ta babillet parce que makambo etambola ebena likambo wana bazo alobi atekaka babillet te bagolo basombaka te bato mosusu balobi mbongo bofutaka ezalaka moke bato mosusu balobi artiste batielaka ye bacoque noire la main noire machin avant toya kobeta lisolo ya ING arena po yango nde elandaki mais d'abord na arena oyo ya monene ya 40 000 places eloko nini esala concert wana ebeta te baproducteur ezalaki main noire otekaka babillet te nalingi vérité ya lelo nde bima eloko nini esalama. Merci. Na autant à combo ya main noire parce que main noire non. Au moins na vie mais tozali boye batu nyonso bazali batu ko embrasser te. Yango na batu mususu ba comprendre te faire ya zalaka na moi distance na ko na ye parce que ça na batu nyonso bazali ko embrasser te. Bref année na kene ko embrasser mutu moko fallait pas na ko embrasser na kozanga ko yeba. Et yo mona wapi artiste il faut habiter dans ça. On a quelqu'un qui a visité à salle. Au monde a une salle de conférence de presse. Yo mona wapi bobandi eloko
nga nazali coproducteur. Alors pour avoir décision pour qu'on y le faut producteur na coproducteur, il faut se mettre ensemble, étudier, évoquer ma raison. Voilà ma raison. Et c'était pas le cas. Un de ces 4 matins, tu vas dire au monde avant de qu'on a biso mususu. Et ben journaliste, comme il peut s'abouiller, t'as la bouiller, ngandem nazan la vérité. En fait, dans tout ça, mais au monde que non bon concert est gagné. Les raisons faire à teki batike moqué. Bon ça va. Mais le quoi tous allez na poto. Ba avocat bazali. Alors et là on est dans la salle qui na koka ko le na télévision tena ko ba n'importe quoi tandis que juridiquement tous allez na ba avocat au ba ko sala musana ba pour na ko perdre raison. Na salle qui ni na zo ki ba avocat na ngai et ba avocat na nga ba entamer dossier ba ki ti to komi na moment oyo que non il faut to solo la l'amiable. Alors pour la réputation ya artiste pour la réputation d'abord. Alors, il faut. Dommage, il faut ça. Donc, il faut foutre ngai. Et avocat, bateau, il fallait battre biso. Donc, tous solo là, tout ça, la dernière, tout ça, mais autant, aussi la dongai, foutre ngai mbo. Nous allons des victimes. Voilà, voilà, foutre ngai mbongo. Ngai ndenge kufuna décider il faut toyoka na bango te oyo bozo tozoyoka na bango oyo bozo pesa ngo ezali muke oyo ngana lingi bo pesa ngo par rapport ya réputation nga oyo bolinga ko bebisa. Très bien. Donc yango na tozana dossier na kokela bango officiellement même toke na tribunal te parce que tozo sala ngo ala miable. Très bien. Non to komi na tribunal te mais ezali ba avocat bazo solo la poto yoka na bozo sala ba arrangement ba prix nino ba ko zongisa ba pesa nanu kutu ba zongisa linga te parce que yo mona wapi ozo sala concert yo artiste bandi ko bimisa mbongo parce que ngana bimisa ki mboko bandi ko na biso ba journaliste ngande mutu nazana ba facture na bandaki déjà ko futa bango pour ba banda publicité moni so na pete na tindeli journaliste mbongo asali facture na ye azong seli biso donc ngai artiste ndi na bandaki yo so mona ngo ezala dozala ba décharge wala nyonso ba journaliste tout et puis nazana ba preuve ya ba bato nyonso o babane ko le contraire ya makambo bango ba éviter ezali pona ko laksa botala pona nini nazo senga bino mbongo botala boye réputation na ngai pa ya moto tel tala mambazo ta yesa lobi a détruire image tala moto boye et preuve artiste oyo ateka 2000 billets botala yo wana auti ko beta na ING Arena na 3 mois asali 15000 asali 15000 personnes na place on a bino boloba ke ya ko kokate na 3 mois. Mais tandis que nous sommes dans la publicité il y a 9 mois. Boutique même pas artiste. Je sais pas sur 3 mois ou 4 mois, non. Donc, Zala qui est là, Zala qui est déjà un truc machiavélique. Tant que Bakati, j'aime la manière de dire. Il a un plan beaucoup machiavélique. Machiavélique. Donc, Zala qui est là, déjà. Oui, aussi, Bongi Saki. Au moins, nous le baraboué. Moto azota mwana ki bonzambe. Ata boye bosali boye bobono mona ka bobondo zo le contraire bokangi koto ya bimel na gauche bokangi na droite ya bimel na boye les cas yo uti mona assistation to kukuta na yango et onga na kuta na yango ke na beti concert ndenge na lingela kite mais longo na faire azala na ba golwa na faire azala na ba gladiateur voilà on le kawapi faire rigola nous sommes en direct c'est-à-dire ici à comprendre que c'était une histoire montée de toutes pièces batwalamuka na tongo baluki ba faire descendre yo le producteur a quoi que animer na sentiment nini bino bat bozalaki na ye bien pour le bimé noir to le belate mais cela peut être dû à quoi pourquoi producteur il faut changer et puis à ça la ensemble na yote directement à ce stade là tant bakataka ba annulera concert boteka déjà combien de bureaux à la moi idée ya ba die boteka na stade wana en tout cas na rozonga awa pona oyo bango babimisa oyo bato nyonso bamona ezali na teka 2500 billets oyo bango babimisa mais lokola juridiquement na koyi kolakisa babiloko wana te parce que tozali na ba avocat bazolanda tant aussi ça makambo nyonso et moi le chocho ya muke oyo ta ngana ko gagner ya pour donner plus de précision botala boye voilà on reviendra sur ça monsieur Zedam et puis donc tolongwe directement au na ING Arena pourquoi il fallait bota ING Arena zaki kanda lisolo ING utaki pour la programme ezalaki na programme et puis na nilaka yango liboso OK et puis bango nde balobaki que non te lokola tozobeta déjà nino il faut nga na sali en sorte na annulé concert wana on a privilégié concert oyo
bato basuki baza na ba bonne mémoire ba se rappeler encore to anila liboso ING Arena parce que pour to chaki concert au place au fallait to beta. Alors quoi to anila ki yango na yeko solo na producteur oyo abetsaki biso abino il y a possibilité zali to zo date mususu mais est-ce que vous allez sûr cette fois-ci wa ko annuler lisusu te na bino raison oyo na linga na annuler yango ezali pour la concert déjà voilà donc makambo wana nyoso ezali na kati ya dossier na anilaki parce que botala boye donc ezali na kati ya ba raison oyo nyoso oyo izo sengake ngai fu ba pesa ngai quelque chose ING Arena trop. Alors aussi ici ING Arena c'était quoi le projet après? ING Arena tant aussi ici yango tozana un projet nga ba projet nous faisali à la télévision mais tozali na tourner na Londres tobeta na London na février tozo kende tourner na Londres tobeta presque na ba état mingi à Londres Birmingham Manchester tobani na Londres tobeta tozobeta na Londres oyo naza opesa commandant Cousteau Kinkela na tutungo ina opesa bombo tina équipe na bombo administrative na PC big manager JP mingi mbote donc toza na projet à Londres après année prochaine mutu azolanda biso tozo beta en fonction à pression de pression ezate toza na mutu te aza kolanda biso te batieli biso ni tembela tembe te tozobeta programme ndenge ezaleli malembe après tokozonga na paraki baninga babeti totuna sango festival la tokomi nango wapi baninga bayaki obeta makambo ya tourisme wa babengi mwa bato ebele kulutu no pe Koffi Olomide Koffi Olomide papa to kulutu bon nayebi te kulutu Koffi Olomide pe kulutu voilà ndeka bawela bango nyonso bakulutu papa azate bakulutu alors papa la musique azati poso tselinga batu wana ozoloba awa ata musu papa kulutu akobetanga na ndule ngape na frapper na ndule so bon to bengisa biso nyonso bon mutu na mtala sa savoir faire na ye kotona siko ekoma bnaka mambo respect vide donc so il s'agit na niata vie na niati combat il s'agit na niata na niati mais vraiment ndule c'est comme ça mais respect toujours alors festival la to suka na wapi baye kosala eloko moso ebimia namoni bagolo bagangi bayibi o te bayibi biso ide na biso ebeti awa yo po yete oboyaki koya bakontaktaki yo te ezalaki kanda ya festival. Non, j'ai été contacté par monsieur Willy Kayembe na pesi mbote Willy Kayembe ezalaki pe basomba billet na ya mais conception na mona ki eza même conception ya festival là na ba couleur na ba nuit tout ça c'est eza moi pasi moi na mboka artiste il fallait ba changa ipe maboko ndenge nini na zui parler du peuple na difficulté ndenge wana kende boye na zonga boye na kende boye na mbongo nyonso tozalaki nango esili parce que to bunda ndenge nyonso ezalaki nano to donc na ebisio mais tango na moni yango nazalaki na Kinshasa na moni bon na comprenait que tant na zo mona bazo monter ba derrière moi parler du peuple na comprenait que après tango na yo zonga poto DG Paul ya binganga te ni boye en tout cas vraiment na koka quitté parce que ezalaki même projet ezalaki similaire na projet onga na salaki alors na koka quitté na digeraki vraiment te ça m'a fait vraiment énormément et ça l'a du mal na autant d'argent oyo to dépensaki oyo na likambo moko te na nini moko te to salaki eloko moko te oyo ya mabe ezalaki juste pour satisfaire public ko sepelisa bana ya mboka oyo ya bakomba oyo biso tozwaki to suka tina ndenge wana ekomaki mais oyo ya mibale na pete nyonso esalami voilà bon ayebi te esalaki pasi ozalaki contact liketo eza nini liketa oyo te yo babuza magasin oke ekota te tokaka foto tokaka foto na robe na se likambo eza te topiblie foto na biso na fe rekola tout à l'heure eza foto ya robe kala na robe ya zako mpo bato batala quand même basepela blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Vrai ou faux, Tilelo sambelaka na église à Moïse Mbie? Nasambelaka na linga pasteur Moïse Mbie mingi. Esika nyonso liloba ezotinda ngai na kokenda.
Vrai ou faux, faire rigola au lobby awa, que nano simba qui cité la vie na. Vrai ou faux, non, na simba atali tangate. Vrai ou faux? Na simba nanote. Vrai ou bien faux? Vrai. Vrai. Nano simba qui cité. Nanote. Faire rigola, au opona entre vrai ou faux. Opone lo komoko. Vrai ou faux, tu vois, bisanga, que na bana na yo nyonso yo boti, eza na mwana moko te obebani na ye, olongola photo ya mwana na moko te, ezala na ba tatouage ya nzoto, ezala na ndaku, bana no baza bana no ata basali ba erreur eza makila na yo. Vrai ou faux? Vrai, makila na ngai eza makila na ngai na kokite ata soko mokete. Vrai ou faux? Outi ko bisanga awa ke mutuka oyo nango ya na pina réserve te. Te, en tout cas ndenge basali la rôle c'est etikala ozala jamais na pina réserve. Vrai ou faux? Outi ko bisanga age wera son aza papa na yo te azande kulutu na kofi. Azali kulutu na ngai. Azali kulutu na ngai na kofi olo mine bazali ba kulutu na ngai. Vrai ou faux? Olobi ko okota guerre ya kofi na sele yo te po ebi mutu na makolo te. Na yebi mutu na makolo te, vrai na okota te po na yebi te. Vrai ou faux? Olobi eza normal ba jeune ba koki koyemba kokendaka pe kotala na oyo ba kulutu basala ka lokwa ba lignée pour na ko garder originalité ya rumba na biso eza mabete. Ezali mabete. Fo moto ayebaka tala si mazonga moto ezali vrai o na lobi. Vrai ou faux? Ebisingo lobi makambo ya arena oyo erataka. Soki erataka ezanga na volonté na yo te, ezalaki coup monté ya ba producteur au fundi bango. Na on a justice te mais bozo s'arranger entre les deux parties pour que vous trouver solution amiable au kozonga na TV pour na ko expliquer makambo nyonso. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Outi ko yebisanga awa yo moko ki otikala kosimba nano autotune te oyemba nango oyembaka normal po autotune soko meki nango ya kotiona difficulté po yo komaka déjà. Ezali vrai pour naza déjà na autotune naturel o nzambe na bolingo apesa ngai déjà. Vrai ou faux? Outi ko loba ke les 6 okozala te na concert à Kofi mais osengi na bagolo to baza. Na sengi na bagolo nyonso bazala parce que ezali concert ya bagolo. Donc vrai. Vrai ou faux? Lobi ba ke ne peut ko soutenir Werason. Vrai. Totonda na concert ya les rois de la forêt, totonda to ya mobondo. Vrai ou faux? Lobi awa ke mutu ko euti kolwezi te, mutu ko euti libanda eza pe fantôme te. Ngai ezali ghost. Ezali vrai. Vrai ou faux? Outi ko bisanga ke yo mutu tindaka musée te, kindingo attaquer batu aza na société na ye, o nyonso azo poser ba acte aza responsable nango. Azali responsable nango, ezali vrai. Vrai ou faux? Lobi code 16 ko bimakala mingi te. Boza ko travailler sur yango batu bakoyoka ba mélodie mususu. Vrai code 16 EPP punga kala mingi te vrai. Outi ko bisanga ya wa na tapite eza ko bwakela mutu te eza discours ya Mobutu sepelaka nango makasi. Discours ya Mobutu ezali vrai. Vrai ou faux? Allez, on a fini, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. On a terminé avec l'artiste musicien Ferregola. Badate et Bani. Donc, les 20, n'a pas l'effort. Ce que vous avez la possibilité, vous allez retransmettre en direct. À quartier Afrique. Na vraiment mingo ya ko soutenir biso parce que ndenge boyaka na festival là et vous allez bon la mingi et la pesi mbote pe na Bodrik Diaba chofa. Très bien. Est-ce que so yokinze mama goda weke en tout cas na ebite na zo tourner est-ce que so yokinze bomo ezo mba magoda te na ebite akenda veiller nzoka veiller de prière nzoka magoda oyoki on lante te na ebite lokuta ambete ya solo ouais boni basangwa Laura Tendance. Oh, Laura Tendance, bien sûr. Boni. En tout cas, nous tournons batamba sangwa sankara. Obi bakata ba biloko. Tena tournanga naza ba nouvelle na été na pesi mbote Laura Tendance skazola na biso. Bokabwana. Bon, Laura Tendance a sala la vie na ye, tozala ka susuté. Tozala ka susuté, a sala la vie na ye. Yo zami ndela Karim Mokonzi. La baronne a pesi mbote. Ngala za na bango nyonso bazali ba sœur na biso ha. Mutu na mutu azana nini tout ça bona. Laura Tendance na ndenga kotela na ndenge pa bimeli ye moko yepi ndenge. Très bien. Era Ramsès na pesi mbote place ozali. Na pesa bango potangi na. Si allez-y. Na pesa Era Ramsès na pesi mbote, na pesi mbote na Bajaz Kavulu, Junior Louere, na pesi mbote na Chantal Bola Mama Paradis. Baze belé hein. Migeniema na pesi mbote tobosa ina lisusu. Tonto promo na London, Mobola Techi, tobosa ni msu tobosa nera yango. Te ngane na lugande na ibinante. So muto aibi abisa. Poso lobi to tanga bango tumbala mo. Tanga nyonso. Na wa tanga komba mabe. To éviter tout problème na mutu. Ngai? Na problème na mutu te. Yo ndoko za na problème na mutu. Ngana monite. Ozoli ngana? Na monite.
Au cas où na poto no tangi batunyo so batunyo bosanité. En tout cas vraiment Na journaliste. On a mon na bazala na moi actualité hein, ou bazala na actualité. Ba on est to tangiti. So to tangiti c'est que mutango za actualité te on dirait. Nene ana pesi mbote bibe nene. Nene ana pesi mbote Saratola Tola Stone. Saratola Leki nanga motema. Est-ce que moni yaya? Saratola. Kaseke batu basiliti. Ya on a le bit. So que to batunyo so poto to tangi bango. To tangi bango sili on a sûr. So za la kombo nga na bosano bisinga. To bosani. Dibange sala mo elengi moko boya. Mais nazo e bali souté. Ça va? C'est que bosole si Bernice. Ah Bernice Mbumbu. La pesi mbote. Na linga ndo pesa nani? O musoso nani? Pacho RFI cofondateur à J7. Pacho RFI cofondateur à J7. Ouais. Alobi ngo bongo. Oh, oyoka ngono nte? Pacho RFI. Pacho RFI. Azad. Hein? Azad na poto. Ah, Pacho RFI na pesi mbote. Na pesi mbote. Et bon David Mumbele. David Mumbele na pesi mbote. Pacho RFI, David Mumbele. Ken Piana. Ah, Ken Piana. Voilà. Manique de John Penn. Mandique de John na pesi mbote. Moto wana bato na biso ba Natilo Kole. Natilo Kole. Papi Mboma. Papi Mboma. Joe Star. Joe Star. Papi Mboma batima na pesi mbote Joe Star. Tobosa ni nani? Ya en tout cas wana. Natilo Kole ko totangi c'est que tobosa ni mutu. Tobosa ni mutu tête. Très bien. Boso le Sili. Alors non, Willy Kaimbe. Willy Kaimbe. Vrai. Tunanga na moni mabe na hote. Willy Kaimbe. Ça dit tozo kita sikoyo. Nazo kota na live na TikTok. Donc na yo sikona ke no vérifier mutuka wana est-ce que zap na ya solo to za lokuta. Donc to longwe awa to kesu sukuna. Na ke kota la neto kitabuye nazaka na robe mais to ke ndetinase. OK. Na ke no vérifier est-ce que réellement mutuka ne na ba pneu eta na ngoza ndenge est-ce que uti kolwezi na ko solo bito yo ya makaya bunanga ndo yo. Allez, on a fini. Retrouvez-nous tout à l'heure. Tout à Ndombolino. Ndombolino. Big salutation à toi, big up mon frère. Voilà, c'est que tu aussi ton vidéo. Na supposé que tout basilani. Donc bagola ndenge to kita sikoyo. Na okende kota na live ya Israël Mutombo. Kota na Israël Mutombo, zala pe na bosolo, nde toza bo bosolo pe azosala. Donc bato ba na TikTok, boza na TikTok ya Israël Mutombo, bato ba na bosolo télévision, botika la ka ndenge tozali a échanger te. Donc nazo kitawa na garder bango ti tozo kitana se. Ti to kitana se échanger te. Donc nde toza bo nazo démontrer au live, to ke ne ti place toza, mutakata na azat. D'accord, ça va. Sakana na nzoto précieux muyoko, merci pour la confiance et la fidélité. Même mama mikolo neno loba ki so mutalobi na yo to sali ndenge. Hein? To sende. Parce que kolobalobaka mais esko tosende poursuite ezala tosende pesa na suite tosende na salisco studio silisco tosende siko émission style l'émission prochaine vous allez tirer voilà tosende voilà merci à Aristote Baouma, merci également à Elidia Diandunda, merci également aussi à Emmanuel Impungu na pesi binombo héritier Mutombo, merci à Gédéon Chitumbi bozala ke belé liboso a TV la bino et puis fiston Mohamed Frazili mbotena yo bosolo sili bolanda biso to kabwani te to kitana se na kota kuna na chape mo elamba to na tika kana robe nde nazo monela yo longola robe yo kosengani nde nazo monela yo po biloko mso batami na se eloko ezaki ko na conseil longola ona mtoto na longola total à partir kuna to kota kasi longwa na sima mama tout à l'heure allez on se suit en image.
Pardon. Papa,